to valoriser to mais on valoriser bolamu qui est mabe na bande li susu ce qui na finga raté pour l'éducation na ngana banenge naza et permettre ngana finga te na ba cause o ngana longweleli ils ont permettre ngana finga te mais ba tout misusu pe ba finga ba leader na bango place ba longwa to tenir bango pe kaka rigueur te peut-être ba raison o ba longweleli par exemple charisme nga ba mission ngana botolier moi si o si soit lekina alongwe alekina TV aloba bolam nanga natala nana posa JB Wera Héritier Fabregas Innocent Gaze Fali Ferry Bill Clinton Manda Chante Redi Amis nana posa ba savoir ya bato ana nyonso po ekomisa ngapi grand mama lela ngala sali shona ngai motinga ngaza bagula ngai azala la mbongo to pe azanga mbongo nalingi na guna ngai sise utaka pa nzambe nasala yi bulo lokwa bandeko nyonso. Bonjour, on a balandinho sur Vérité Universelle. Et salut Kakanga et Abino Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Bienvenue à votre émission, le news de Joyce. Tous à la kawana pour nous partager Nabino, tous à la wana pour nous mettre une surprise, tous à la kawana pour nous bête la bino mama solo et à la queue. Et c'est pour ça toujours le thème Nabino ba news news c'est les carabis au teto à kawana pour nous yebisabino. Je passe déjà dire bonjour à toi Billy, baby caméraman ou Asimba Ramasolo, caméraman ou tous à Kanae. Je dis aussi bonjour à toi. Mon boss, maître John, Babi, Papa Nazalaka, Iwana Yo. Sans oublier à toi, Babi Golf Kizo, la dégâts matériels viennent en Amuko. Je dis encore bonjour à toi, Babi Héritier Inama, à Yozalaka, Wana Pono CP Sabino. Sans oublier aujourd'hui, dans l'émission Nabino, les news de Joyce, je reçois pour vous, Ngana Linga Benga full boss. Bande comme ça, Linga Benga bien la filet. Mais moi, j'aime. Lingo benga vraiment full boss poenda zana makamuta boya zate. Je passe déjà à dire bonjour. Bonjour. Full boss balandinho sa Vérité Universelle balimba eba. Est-ce que koya ya full boss na kata Villanova ezaki facile to ezaki compliqué? Ouais, ezaki vraiment facilité na ki le rôle artiste non mais aka j'ai passé mon test et puis nzamba sala ki ba jungai. Full boss toni to ebata nzembo ni aliboso embara la royaka test na kata Villanova. C'est toi mon ange que je retrouve dans mes songes. À chaque réveil, ton image apparaît dans mes pensées. Toi Chavumbi. À chaque fois que je pense, ma foi me dit que tu seras comme moi. Papa ma mélodie. Mutasimi boli nazalo kwa mutazala manga kotela wanamila vala na yebo na dérangement ataba mila bako suga tuga ifora kaba panya deye bako chama la lezeti akoboka makokoli na mafuti bazoko sa obaki sana na koma ya bango bazoko sa yo fomula mise la clairvoyance chérie n'est pas vraiment la sorcellerie. Aïe, comprenez déjà que Toza Dana full boss, bina filet. Vous comprenez déjà que Toza Nae, il y a vraiment une émission lelo. Full boss. Tokoko ye basiko, la roye Villanova. Nzembo liboso e kangi. Attends moi na koka nzembo ya chanson pour faire nanga Billy Oyebi. Et sali makambu nango. Pan bina filosa sous na village te olongwe village sali suba mususu succès sous pesimba boy babi ba wewa bana nyonso d'accord Congo monde entier mutalo bazate po oyo boya sali mokili na tokoko ye ba secret na yo ezani pour regarder succès wana. Ouais, succès d'abord tu as pas nzambe et nzamba linga ki mwana baba mauvais temps la chanson mauvais temps et connaître succès wana et puis nzamba linga comme sangati place na komelelo et merci na batu nyonso ba mbara nzembo wana trop bien bato ba télécharger ki ba DJ bato batindela ba mobile na epona bondela ye bato batindela mwasi na epa bondela donc a contribuer na carrière na parce que on est là qui début à makambu tout donc yango pesa li continuité ti na lelo full boss tokoko ba d'abord inspiration na yo ezaka na nini
parce que nazo bazu sur l'air mwana baba bimi mama nyonso azaki na zemi ata kotaki ekographie ta bida balobaki ke mwana nyonso azaka mwana ezala koka ezala kizengi expression wana ozwaki yango no wapi po travailler le biso eloko bongo oyo ekomaki ke mutata aza na nzema kote ekographie te ayebi ke mwana nyonso azaka mwana. Ouais, ezalaki juste inspiration nzambe apesa ngai omoni biso toya batei toteyaka na baluyembo tout ça nalingai juste na mettre kaka en valeur na bandeko na biso oyo baza na baproblème bababa bakoka tout ça et bazalaka un peu négligé na société tout ça ngai na valoriser bango après nangaki nakotisa ngo na nzembo ya bolingo parce que Bible ezo déclarer amour des prochains. Donc ezalaki bablo mo ya bongo mais inspiration nanga utaka na nature na auto mona na ozo komela biso inspiration nanga utaka kuna otiki biso suwana tolobi bozana memela bino ka ba surprise hein oye na biso nyoso bi eza likamba motema mon choix lelo komi ata mobala nini lote yo moyebi keza likama motema en tout cas batnya sa moto ya cité verte triangle babaki soto kute noto tuna yo nzembo wana ezo kota na mitema donc ezo kota ezo senga ta eloko te donc so yo ki onkamba mo d'accord ponga pe na loba mukona yo kango première fois na bati na sepe na nango te garçon mo singa yo kango bien et ça langa moi bien bien filé likambo mon choix ezaki nini au moment où on peut comme une inspiration wana bolingo comme non facile il s'agit qu'à motema na weza d'accord gigi pani shwana baby mama la sali shwana motina azana kunangai azala lambango tope azana mbango nalingi na kunangai. On a juste aider bateau ça la choix et puis na te ya bateau balinga osala la bateau ba choix tu vois moi le toujours souffrir ne lo mo na mutalingi mobali na et bateau bazo juger ba couple mingi na ba parents tu vois à l'occurrence ba biso ndetse ngambo na za musicien ba tchaka toujours voyou irresponsable tout ça on a rolinga pe moi ça lingi na bolingo mo ya solo mais bon qui est traité rara na ba sorte mo OM sous non mérité te ah monsieur voyou monsieur ndumba monsieur boy et après to keto le ngwana et dans va tout sous lelo na kine comment so ba parents ne ba na mbongo ba limo na ba ba la pekara mobile ya mbongo o mona ba kangela mutu mo be moi si na Europe yekuta habiter ba kangela mutu mo mobile na Europe yekuta habiter et ça passion mono ba kangela mutu za na Europe moi si na ba Congo et ça passe donc ngalinga kina lobela plus ba choix ya bato mutu ça sali choix nae ane loko etinda ki asa la choix toi na beauté extérieure na beauté intérieure tu vois je voulais plus na lobela mambo eza beauté intérieure yango nde na loba eloko zalango bino boyemite sekele motema na yebsa motote moi je rosa elongi kitoko mala makambo mabe moi je rosa la elongi mabe maza makambo malamu do makambo malamu wana yango nde mobali Hollande. Tu vois, mobali mso roza azana mbongo te maza mayele. Pour que ne mobali nanga tanga classe un jour et si marara na wala ndela mutu na ye pour na avenir ya foyer nanga. Donc il a bilo mobe ya babongo. Merci Binafile. Dans le village kuna maestro Fabro hein papa ya badon mikolo to benge papa badon maestro Fabro akabola ki ba mapangu et pas ya ba musicien na nyonso na ba danseuse eza na rumeur ezotamba babi ke bana Binafile pe bazui le pangu. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Bana nanga bazui bana nanga maestro apesi bana oyo bota babi apesi bana oyo bota cadeau ya lopangu. Nga la na lopango bon na kolobela mama pango na télé c'est pas bien mais là juste pour na ko éclaircir kara bato ba la biso nga na somba déjà le pango na ma tête grâce à Maestro Fabregas tant on allait na Villa Nova grâce à Salamaki na somba le pango nga na quartier Kunda tu vois on a pas Maestro Fabregas et on a son azal le zara Maestro Fabregas. Parce que bon, on a joué un peu par parents, on a joué un peu notre travail dans Villa Nova.
na somba ba voiture na Villa Nova. Tu vois? Le loboye koloba ke Maestro Fabregas apesanga lopango apesa bana nanga apesa te o asala déjà pour nanga eza dia munene kozala ona za lelo eza ye so nazo zo pantalon rolata so nazo sala succès so nazo voiture ata mwanango eza pour Maestro déjà asala kinga déjà asala lenga dia musala makasi tant na la kuna. Alors moi je préfère lelo musala wa asala lenga asala on peut bandeko batikali kuna eza bien pour na biso nyonso bana na ye to betaka tolo, tu vois. Et donc merci na honorable Christian Matata parce que honorable Christian Matata ne a kabeli ngape lopango a kabeli na bana na ngai Ephraim Miradi frère na ngai Arnaud Wambi et secrétaire na ngai directeur na ngai maman na ngai et puis grande sœur na ngai. Donc honorable Christian Matata ne a kabeli nga lopango ils appellent cité. Puis na bandi déjà ko tonga maleme na chango cité Ephraim chango kombo ya mwana nanga ya liboso. Donc on a na ebi ya mwana mais ndenge Maestro Fabregas o apesi bande ko nanga na ebisoka somba ki gloire à Dieu zapira bien là tout ça là pas na en fait tout bande pour ça là pas bande ko pe ba ça là kuna soki bazui mapango na nzela na eza bien. Mais na koko wanga na teke soki Maestro apesi nga lopango to na bana nanga na wanga na koko za pe hypocrite te na ko sara pour le quoi caméra liboso nanga na ko sara ke Maestro apesi nga te. Donc mais on a za lelo nyonso na za kaka pona ye. Merci. Koko ye babi na filé na kina biso to mesana soki musicien longwe fa finga fa sa babi na filé apparemment oye ko corriger ba musicien belé donc to ye bezani pour depuis longwe ke zaka Maestro kuna Maestro publier mabe Maestro tia na Instagram mabe Maestro Facebook mabe to koko ye bezani babi ozole la pe mingi Maestro nanga tom so za mposo zonga kaka. En fait on a la nouvelle attitude faut batuba s'adapter nango, tu vois. Benda koni moupe bako finga te eza ba nouvelle attitude. En fait moi je dirais ceci, soki batu ba finga ka ba place ba outi cette fois-ci batu ba accepter pe batu ba finga te bazala biso ce qu'on a ye nango ki na longwe na fingi pété. Après moi na zo condamner batu ba finga te. Moi quand on a ba groupe mutuna mutazaka na raison na e o alongweli mutu sur raison o alongweli et ça permettre à finir là, tu vois. Donc là on condamné bateau ba finir à te que mutu alongwe mon net charisme boy. Na joué na Pointe Noire. Tant dans sa clip à mon choix, mon frère oyemba bien, na Julie billet na il vit chez moi. Neto afin na pas na ngai, à la Brazzaville. Donc à la quand même na moi ba reconnaissance mo boy. Un jour ce qui est sali que à ça ndela na et ça n'a aucune importance ta finir. Bon après photo kabwana pe bien photo kabwani bien alors le bapé bien pour nanga mais so am sunga la sala qui est ma be mon robot tu vois moni to kondana ka ba ministère te que ministère so kalonga to finga am sur leader j'encourage pas mais to kondana karaté ministère so moni alonga ko finga leader bo mona ministère na za ma be ministère na za poli ti na makamunyo so bola muna mabe ezalaka tu vois mais ngai na ndenge na ngande ba kolisinga nande nazaleli nazolinga kopesa valeur te na mamba kofinga ngana na personne ça tout le monde le sait que c'est que je suis eza Fabregas mtasali ngana za onala mukolo moko te bina fila sala Fabregas et puis ningo batenga nde na la Villa Nova ngana leka malamu ata jour mona sala mabete non toza batu ngape na mabjum so yaka répétition retard yaka concert retard mso katela pe muninga mo boye langage mo ya bien te tu vois. Mais Maestro c'est que papa a toujours temps ya ko garder biso pe menae to valoriser to mais on valoriser bolamu ke mabe na bande lisusu ce qui na finga raté pour l'éducation na ngana ba ndenge naza et permettre ngana finga te na ba cause o ngana longweleli ils permettre ngana finga te ba tu misusu pe ba finga ba leader na bango place ba longwa to tenir bango pe kaka rigueur te peut-être ba raison o ba longweleli. Par exemple, charisme n'est pas mission na botolier moi si. Ola si soit l'équipe à longwe, à l'équipe na TV, à le babola mnanga. Non ba leader peut ba botola ba musicien basi. Na pesi exemple, ya bon on peut bazalaka. Par exemple, mutu moi s'appelle na charisme. A pesi m sumbongo ya charisme pa nanga pour na somele voiture. Ngana zuyango, na somele voiture moi nanga. Charisme ayoki, a longwe, a zane sengo nanga te.
Et ça, à cause d'une émotion. Émotion, on ne continue pas le baba n'importe quoi, à finir tout ça. Après, avec le temps, à roti capé. Pour pas tout ça, on a quand on a 2 ans, quand on a 3 ans, quand on a 4 ans, quand on a 1 année, il y a 2 heures, du temps, il y a 3 minutes. Et où me la pénètre? Comprends? Donc, dans la salle, il faut on a fait un ming, il n'a pas tout choquant. Donc, on a bon bateau. Oh, tout le monde s'aligne passe. Il y a une fois, on a bon. Moi, ça boy na ça le passe au boss à nous Olympia noye. Mais normal, na bisio. Maman banana il parfait moment. Na pese le pan. Tant honorable Christian Matata. A pesa nga pango. Na bité, a pesa pe maman banana. Malgré to kabwana, mais aboté nga bana lelo, tant on sepela na bambuma. Faut quand ça peine zété. Tu vois? Lelo place à ça, on a pas problème sous mobile, on soit balé pété pour bota ka de yana yo. Mais le pan moi go sala qui moi bien lobby ou si ma lobby à côté capé à qui pour sa vie ailleurs même en Europe, tu vois. Et là bah sens cas il y a bien cause non. Ce qui dans le bas maestro na ngai le maître na ngai olongola nga moto amawa okomisa nga moto esengo kolela na ngai le maître oh maestro allez papa tu me manques. Tu vois? Je suis né grandi dans la science. Ah, tu sais pas dans la limité. Ce qui n'a comment boire pour na maestro Fabregas. Pour na yemba qui est pas na mais so Fabregas ça le bibi na filé ça là. Tout reconnaître arabola moi bat et que ça la bien. Tu vois? Ceux qui aiment son aime pas mais so Fabregas mais les lelo na ka aime sou pas parents na la science. Les lelo na comment pe mutu na famille o ali kambo boye to bien na bina filé. Tout ça la boye. Parce que moi, sans langue, comme bon, Fabregas, maestro Fabregas, mon papa. On a valorisé, c'est normal. Il y a un autre là, full boss, hein? Full boss, c'est quand l'album pour tous les gens single, fanatique, ne peut imiter, mais comment on peut là? Tous les albums, n'a pas journée, tobi n'a pas générique, to copé na générique, obin ça biso comment? Parce que single, nous sommes d'accord. Na bien sinon, CDT. Il y avait un petit problème dans la technique, dans le studio, tu vois. Maquette, et comme déjà qu'on bêta produit fini, et ça qui n'a pas. Donc, chauffeur n'a pas un flash disque, et ça qui n'a pas maquette. Et mutual l'autre flash disque, on a comme panzasiko, banzembo, comme panzembo, on est silaté. Banzembo, monsieur, ils en ont son nom, à peine bien té, banzembo, monsieur, ma bang, ma dédicace, ça bien té. Et comme un cobeta. Alors, pendant qu'on sauve l'image, il y a art. Nous, on a art, dans ça qui n'est tant on a ici album, l'obisson, c'est l'arnaque, mais ça CD, et puis ça en retard, en attendant, ils y là-bas, CD. Et nous avons dit, mon sur la plateforme, nous avons juste un site, la chaîne, nous avons bien affilé, tu vis. Donc, si on continue mon album, réclé, qui déjà depuis le 31, il y a un mois passé. Nous avons terminé, c'est Ali. Amour perdu ezali compliqué ezali mon ex ezali vanité ezali album penda et bimaki déjà mais bientôt ba to ba CD na bango puis na nzembo mo boy wana titre na ngoni karise nzembo va na so jojo ngonda titre na ngo balsir nzembo mo ya kundeni nzembo mo nzamba pesinga mikolo yani ngai moto ebi pasité soucité misère, malheur, mais la bolingo na komi me mama kumba oyo porter a kokio me mate jojo yo moto se kwisinga ngonda esina kufana ngakala na famille ba yeminga mwana suka na bolingo na komi mwana liboso c'est mwana comme longo balsia bato ba consommer na beti générique te parce que na ville nova déjà to bisima générique ebele moko za nga moko loko nga na mona maestro na jui générique moko na compte Villa Nova eza ngai tu vois donc na bimi sinon générique te mais bato ba consommer ba rumba wana l'album eza déjà alobi mikolo biloko a télécharger mikolo full parce que koko yeba na m'inspire yo vraiment na musana biso musique donc idole na yo azanani idole no na musique moyo Kolalelu Jesuka, moyewe, kolalelu Jesuka,
Mokoloni yake kokwa na miswatiane. Kitana noire kolonga mokoloni ni. Lokola venga mona kibato lokola bandike yaye. Salala yiga mona malamwe. Oh yayo ye. Yaye. Oh yayo ye. Yesu kolona ngai. Yeki melo nangai. Nini koka bolangai. Nalo boko na yo yaye. Baidal nanga bango wana. Ai wana babulu moto na se. Okomisiye moto tina. Wana banguna bakomona. Bakokumisa kombo na yo. Yema yawe yawe. Wana baidal nanga. Yali bosso eza c'est Rebecca Malope. Après yami baleza c'est Marie Missam. Et comme na linga rappel Tatiana Cruz trop ndenga modifier nze mwana na koma oye mangoka neti Tatiana Cruz salela na bikama tu. Après papa na biso de Ningonde. Après bangwana c'est Rebecca, c'est Marie Missam, c'est Laure Mbongo, papa de Ningonde. 4 personnes wana bangonde ba idole na ngai. Full boss tokoko yeba relation na yo da ba musicien mususu bien bandeko mususu bandeko no a Villanova na ba ope bazaka su na Villanova te na ba musicien mususu. Ouais nana relation bien ya ba o na kutana na bango ba o to na ba numéro ba o to solo lana. Mususu pesa na bo solo la te na pe beaucoup tana te. Bo ape na problème te. En gros na ngai na relation bien na ba master tout. Benga mama pardon bandeko no pe ba utaki olongwa o basali ba groupe na bango moi lilo batin po yo za full boss moi lilo ba pona bandeko no pe place baza place ba utala moi lilo ba pona bango non après ngana full boss te pona bango te na lobi ngande na lobi full boss te ngana lobi hein full boss moi lilo batin po ngande na obengo full boss et on est des frères tout ça bana papa moi comme un Fabregas. Ceux qui ne l'ont pas pour na master c'est bonne chance. Ndenge nga pe na linga mo pe pa sanga ba bonne chance parce que biso na bango to niveau moko ndenge moko succès moko makambutu ndenge moko. Une question na parce que na ba émission na bango mususu zanoti to tuna ki lobby ni po na buda filer à lobby na pesi ndeko na na ba chance belé ba encouragement yango pe to tunio lilobani no za nango pe po na bandeko oyo zalaki na bango pe ba longwe lilobani za. Bonne chance na c'est pe na moni jusqu'à ça le clip a trop bien. Ça le clip pas bien nzambe apambola et puis na moni materazi ça le clip pas bien nzambe moni mo oyemba soki ko bale balangai soki ko chaque jour boza ko lula yo balangai na moni ya chéri migler pe abisa kindoki politique na yoka na gouverneur gamela moi na yoka banze mo master na tu vois après jusqu'à ça notre nom tel clip ne jour on n'a pas YouTube mara récent ouais non j'attends il y a Congo mais à sali boulot bien surtout clip à booming à ma bé les plus beaux des groupes jusqu'à ça notre en tout cas pour ça tout ça rend musique bien pour nous retourner le coup moi Villanova surtout il y a maestro Fabregas père na biso c'est ça et puis na ba master pe obatika la kuna na Villanova tout ça na bango toujours trop bien tout ça na bango bien ba 3 jours Kenya na mbona quand tout ça au bona calamité Kenya na mbona to Joël Saint-Aoya ya na na bango bien na tout dernièrement Laetitia Mbayo danseuse na Villanova ba yela ki ba biloko mo utaki Europe ya ba danseuse belé tout ça mutu mo ya ki na ngondo teka ya bitete to ke ba vient na nga so mela pe ba danseuse na amemi mutu on na panel na pele pe ba danseuse na nga mona ke ana souci ndenge bango ba so mi ya bien ba danseuse a grand frère na epé balata ya bien danser la famille azang sa te na émission na nga kaka bien na nga full boss papa on a petite sœur propre en tout cas on va dire que oyo yaya de yaya baby pena yaya un homme avec un grand cœur donc moi on ba mambo belé na ba télé ate mais baby que oh yaya baby pena que yaya nga yaya ya batutu petit ya ba vieux tout na mutu pena na nga mabeti na yebi solo ndeke na mokili il a pas si pour moi bon bato na be ba ozanga te bato ba loba mabe na nga ba ozanga te pour mokili sama na ngobon na la parfait mais na ça l'effort na za droit na bien na bato parce que demain on ne sait jamais ouais ezana mikolo na scène na biso na kotiso na polémique te mikolo to na coalition cash donc ba vieux ba kaboni na ba petit mpandi be tozo mona héritier Watanabe Gogan
Frère Gola babi nzamba mingongo, papa chéri na innocent. Koto batikali fali pour du cap de merveille, vieux quadra, mpandi na bango. Kote pe kuna babi papa nanga na welinga manga linga benge papa. Papa pe kuna na maestro batikali. Okokolo bani division ekoti makasi na kati ya monde na biso ya musique. Yo en tant que yo bina filo kokolo bani moi conseil pete. Ngai naza lokola na bato ana nyonso otangi bakombo. Ngana nga lokwa linzaka, ngana lo ngungi. C'était babi moi muke pa beta ka bakolo pe bayo kaka po division. Est-ce que na ko selisa? Selisa. Ngana nga ngungi mo boina na nga lobi a na bandi carrière na nga ya mawa ya pasi. No senga nzamba wa bango, tu vois? Après ngana tala bango kana ba boulot. À part mamba boulot makamusu sonel tu ozo sanga yo mtozo informer nga yebi na nga teke bato bakabwa. Yo bien. Na yebi na nga teke bato bakabwa na nga na posa JB Wera Hérité Fabregas Innocent Gaze Fali Ferry Bill Clinton Manda Chante. Même après à part ma musique à part ma musique na ma sou natala ate o ba club salami boye o ba kabwa ni bo ba salami ngana yebi na maman na temi toujours informer ngalo lokwa na yebi te mwana lo bali loba ezate mais ceux qui na rolo ba quelque chose lokwa micro za devant toi instaurer ka bolingo na msa to sala et sala biso bien tout est vanité na mbinze mumu boyana tout est vanité to ko wele la nyonso to ko wela to tika na biso yango inutile lelo DJ Rafat azate to ebinde salaki après mam tout ça to baké un jour to le kana jugement dernier lola na li fait les ali yo mo yeba ningo tamo so poni lola o pona nyonso to pona ngo to boye ko matango ko makuna jour ngo nzambo za mabe te ndenda mapesa biso batango vivre beto yo nyonso sala yeba ke ninga na sabu na box sa carte quand tu fais du bien o boa ki sa carte na yo donc ba comment na kaya souvenir ya malamu na yo un jour aux anabons moiti au monde a ndenge sala ce qui peut ça mabe na mokili na lobite ke na parfait mais ça na mabe volontaire na involontaire ce peut ça la mabe na mokili jour en ça kaka et la gauche na droite bon donc tant biso tozo ndimela nzambe batuna kisi batuna solo ka ba ko kaka douleur ba ko kaka douleur après donc pour nous conclure toi historique à bolingo amour du prochain et là c'est bon bina filé to ko ba nzembo na utu koloba na dernier jour là osa ka ngo bangite pongo ba jour le boso ba la kisanga ngabi musicien signé na vraiment ça nzembo vraiment ya ba cercle ba makamba bon so ndo linga ngo rate oh adini na cercle boss asiko ko tala ka la rolongwe otiki biso ndeti siko otiki biso mona ma tout aka kuna be pou elio mo be bini ni si biso no soto mona ti wa fan siko ta na longwe o ki mo stress mais ayena longwe be ako maninga ko finga biso ako mo to ebela na wana to mo moni siko sali bongo to bi ani na mwana bisa ala mutu na biso to ko mayoka donc na sala kinze mona ya juste matia tu vois na ninga kina te ya batu au moni lelo je te dis la vérité c'est pas pour nous choquer mais tout ça la rabolam tu vois moi je me bats du matin midi soir pour na banana mais un jour lobi na ozate batu musu ba komo zo ba biloko nga moni la pasi pour na banana ba komo s'accaparer na banana ba souffrir na kati ba nze moni apena matea lelo ba nebele ba fazer ba nebele ba souffrir ko em susu azanga papa azanga maman em so azanga grande sœur mo no aider tu vois lelo ba jalousie komi ba jalousie mo boya kindoki ya sensté pour bina fila so mi whisky mona yo siliki pour na so mi vin yo siliki li yo posara na vin donc tout ce qu'on jalousie ba tu pona ba bien matériel banda ku ba voiture ba mongo ekisle kanango bakosomba bilamba etalo baena matanga na ngai bakosala tapage mokolo nakoa naliaki na bango namelaki na bango mokolo liwana nga basusu balali na ndako lobi basusu bakobosana bana na ngai bakoleka bana na nga bakobeta bango kara lokola nazala bomo itikala bongisa avenir ya Miradine Ephraim nanga mame
mawe okola liwala ngai ekozala mawa mokolo nakowa vina novala ngai bobosana te bolamu na ngai na mokili bozongisa malamu na ngai epai bana na ngai miradino nga eza bina file ntazoyemba surtout nzembo biso nyonso so tozoka yango toyebi kome esala biso toyebi kome baémotion ezala na kati ya nzembo oyo bina file otiki biso ka wana te oye na biso lisusu babinga na nga pama na obenga mwa mikolo miyibi babi yo ozaka moyibi ye mpaka miyibi bino na bino miyibi wana nde bina file ozoteya trop ozoteya biso na miziki oyo tozalaki na posa nango yango oyo tozose retrouve pano po tolembaki babétise nzemona na suka nango na conclure nalobi bongisa bizaleli mpo lobi eza ya nzambe moninga nanga jalousie na yo okokende wapi motema mabe okozanga lola kindoki na yo okokende wapi mwana mama okozanga lola atobominga yo mpe okokufa kaka liwa eza mokano ya nzambe na mokola suka okokende wapi okozala wapi okokende wapi na loboko ya nzambe to mpe na loboko ya satana ndeko nanga okokende wapi so nakota na cercueil ngoloba cercueil nga mpona nga na mona yango c'est une maison la plus chère koleka bandako nyonso parce que prix nango oyeba yango te tu vois okoza na baimmeuble oyebi prix ya mosusu ndako na nga nasomba yango prix boye mais cercueil oyo bakokundako mso oyeba prix nango te ezalaki juste mpona enseigne bato ezalaki te mpo bato babanga tout ça ndenge olobi tozoteya mosala na biso yango wana fo koteya na banzembo ndembo wana olobi eza compliqué titre nango compliqué wana napesi bato bayedaki nga mpe na nzembo wana bambote ebele namoni sere nanga Pamela merci ndenge aparticipaki na clip ya nzembo nanga esala bien comment on dit Paola nani Paola Maoa n'enga participé na clip nanga et ça l'a peu bien donc a contribué à la carrière nanga tu vois donc un jour on a pas contribué à atana mai atazangi mai omela to pesa parce que vie za bongo et merci na sœur nanga Blanche Bélange pardon Bélange Angidi il pas participé qui na clip na ngai wana bande ko nyonso ba ko participer nzamba pambola bango on est bolingo eza compliqué ebike ote musique no ma ete po ato boyima ote mandeti bino miyibi bino na bino ba miyibi full boss ongo ba tenga bazwanga tenga ya bomba ba ibinga te mozote ya ndete bina file skona nzembo wana expliquer biso nono bino na bino miyibi otiki biso na posta clip esisi na nzembo esisi na biso otika na posta on est appena ba mate ya ba réalité maintenant ton yemba moto mosusu kanisaki aza bayer ya motema na yo nzoka aza ne locataire ozokanisaki azali locataire ya motema na yo nzoka yende bayer oh mama mami oh mame bolingo eza compliqué okoka moi mobali licencié alingi illettré mais bazosala love bien kotoyo moi si licencié mobali licencié mais bolingo ezosimba te elingi koloba bolingo etanga te mame bolingo etanga te moto mosusu okanisaki aza paster meka ye na bolingo nzoka aza ne paye wowo meka okopesanga raison nanga kobwaka bible nanga kosala filme mame mama oh papa nazwaka ye mushina papa bato abala na ye bazwaka yo réserve oh pecho nazwaka yo moyibi ye bazwaka yo moyibi bino na bino miyibi oh mama mami oh mame bolingo eza compliqué
Babina na bina file. Nga benga ga full boss comprenez bandeko. Bino na bino mi bibotika. Ba jeune fille foeba. Kuna ta msoka nzara yendo ko lopango. Zoko a locataire. Monene tano loba. Motomazo to kanisa kaza baya. De l'autre moment c'est tout biso ba jeune garçon. Olinga moi si mo ozo considérer tu peux que yende moi c'est na obala. Mais yé pe ana mutune mso considérer. Donc yo so moné baya mais yé mo ayebi ke ane locataire on le kanzela. Oui, on a le temps on le et ça vice versa. Néanmoins peut compter biso moi ça kolinga na bolinga solo. Mais yo comme mon na aneti ah faut y être pour mususu. Donc moi si on aime ça tika makamne tout ami pesi pa na yo pas yebi ka suki pa na mais yo mon aneti ah tiens yetinga ana le kananga nzela. Tu vois? Et là ma conseil les lobes au monde ba jeune fille belé a comment mon on ne pas à l'aise face à na papa ana jeune ne ma pesu na papa ne mobwe nze ba père papa na ba libérer bien ba lomba bien oui bien sûr papa na lomba bien mais au balaka yo te parce que ça déjà marié au rosa na posa na ye urgence moi sur na 22h 23h moi beaucoup tana et ça te pour mère à parler en la carte ba papa ba toi balana ye pas zo ka yo réservé comprends même soit pas coûter en fatal dans film atali no film mo ya boule siko Nigeria abia na benga nani so yo senge mbonga pesa ne yo mais ayebi ki o limité yepe azo ka réserve faites bo kenate nanzela be botamolate ezaka je suis chez quelqu'un tu viens beaucoup tani bosilani wana ban faux donc ça na mobile no en génération na o lingio parce que yende lobby au commission pe mama parler tu me surtout comme ça au monde au boulot là tu sérieux tout ça normal net ça pasteur mais quand caraboué autant la chaîne moi ça Molaire TV au Kabala ça pasteur a violé sœur église c'est la honte toi y mango tepo ba tu ba c'est quand même y a na to pesa maté le lot aux gens ba tu mususu au monde na mobali mais andima na moi si na aza pesu na mobali mususu azo ramongo pas so melake basket pas so melake téléphone moi si andima bena mobali ne azane personne moi si mususu non tout comme ça normal tout mo yebana ke ye muyibi nanga donc et comme le roi abeta na vite tout comme déplorer en fait faut tout ça vrai donc il faut tout ça vrai na faux quand tu aimes quand tu aimes pas t'aimes pas kolinga mobali te pour la complaisance que ah mobali nanga na anyo kolanga mingi mais le roi zalara boga no sani fona zara nae le roi la taka bien fona zara nae mais le roi na koboyete na zo su mususu ai babenga ngo yana mumba ba soki katula nini yo mto bien ngwa pour nga le manakini bamsu ba katula tengala ngala lo ba ngo ba market déposé ada na mutune mo ma jupe suma market déposé na mo boye tu vois babilo mo boye ya babongo ya mabe parce que muto kako yo mona moyibi wana neti mona ya ne moyibi ese lo tele lo ba miyibi ebele ba koma ba mama bana ba miyibi ebele ba koma ba papa bana ebele ba bokola bana na bango te na bandako moyibi wana ko yelo pe maladie omoni moyibi wana ko salope déjà donc faut la vrai olingi ou soit olingité et ça pena ba conseil to pesa ba to ba conseil na nze mombo wana mon ex net nze mwana na mbangu na kanisa ka mama bana nanga ke to ke mana yeto souffrana yeto nyo koma lelo nga emsunza masala grâce na komo mona moi koka ya omela mais peut-être ba tanga na osepela ya osepela te ya souffrir tu vois même l'état passé ne revient plus bébé nanga na yebi siko zali ozako banzanga mateya nyoso nazalaki kopesa yo oyokaki me yo bwakaki yango na fulu ekofelanga pasi bebe na ngai ndenge yokoma na ngambo ngai pe na ngambo bolingo ya bomwana na ebaka na nga te lobi tokoki koka bwana Victor nazalaki ndekoloba no bosoku bozoba eleka mingi tokozanga ngai bolingo yo moko bandaki na ntango ya pasi lelo na ntango ya esengo ekoma ya mosusu webi nalingaki yo mingi Victor nalingaki yo ya tro bosoku eloko apeme pasuki kanga motema bolingo nange pasuki naza kolela Victor bosoku ngana leli ngana
ngana leli azalaki papa ya bana nanga igalelo igaleli parfait ozalaki mama ya bana nanga comprendre non yabana manze maman boy so yo ki an oko kan sape ex no mo boy obanda opekisia msu tika buzo borozanga nga lelo azanga yo so yo po sala kama be ex no pe place azanga no so ananda ko ebise nini donc ngala yaba nze maman notre côté mon memba bébé olobaka nini bolinga bomone to suki na yo wapi lelo ngane sengo yokuna na mawa nazangi ata moye ya kosalisa yo ngaya wawa yo naza kolela lela tu vois donc na oyeba quand même que lelo eza emsunga na zape na ba ambiance nanga to na olia ba mbongo nanga mais emsu ye place za amona pasi mais mama bana na yo to eza pena banze momo mutu so ayo kyango amona mnake na batela mobali uto mwasi ona na ye na yoka ba mateya o apesa nga polo bi comme trop tard na nze pour moi eza ingratitude d'amour alobi nanga naza niveau na été na pleurer obosani batour obetelanga liboso alopango na silisa yo lipapa nalingi yo komi yanke alobi nanga naza niveau na été na pleurer oyakia na poto zangaki mokanda na pesi yo mokanda ozongi kongo zwelinga imbanda alobi nanga ngai naza niveau na yete na pleur wapi bolingo olakaki ngai Arnaud Denguma opometaki ngai tana oyima Arnaud Denguma mope akokota donc on manze momo ya babongo na loba obosani batour obetelanga liboso alopango na silisa yo la gomme na lingi yo komi yanke donc biso banoko omona nzela mso nyoko mapozwa e obetela batour osala ba sacrifice metanga lingyo yo komoko mano yanke obosani bapasi na sono pechona sawa wa biso pechona take aza comment ba momi pe misusu obosani msu ba beauté tiaka ba maquillage ba jipe mikuso betaka poko isape père akwea boko mama na mbalo komo ba aza ti non loba montant to kinaba ba mikili si to biso ba jeune to ki pa ba cité o ba na tala mo se longimo boja yo wana posaka bobo ta pozwa mukana moi ça ba tu peux on dit ma pesio pe mwana yo su mukana tango su mukana o komo zo na su kino zo su ba petakini o petwana na niveau na ngaite mais apesi yo mukanda donc bato bazonga na banzela bien oyakia na poto ozangaki mokanda na pesi yo mokanda ozongi kongo zwelinga imbanda alobi nanga naza niveau na été na pleurer donc ya po bato bazonga pena na banzela la plupart ba mabala poto mona eumela te ezalara so baboti pa bakabwani dans mobali so na condamné mibali te mibali msubi makenda po basi pe msuba za makambo mabe mais mingi biso ba no konde to koma na intérêt wana kaka ana botsa pe chona na zwa kanda so zika kanda yo ozaki na kinya olingi kinde te kine na kokufa kine pasi bon OK yo kombe kono su mukanda olopa na so komo yo kinya ngogu de kine koma nga gu so bosu mikanda ma trop donc là banze momo boye été ya batu bate ya ma et ça la bien. Aïe, héritier Mvoula, viens là, golf, kizola, wana toto zana bina filé, hein. Wana bo comprendre que to zana katanda kwa bina filé, le to que rendre visite na katanda kubabi bilenga boezaka bina filé, hein, le full boss, to komi déjà ko kenina suka émission. Charisme koko yoba. Charisme, c'est pas que na bois ici. Bonjour Charisme. Bonjour maman. Koko baba vie au outil Pointe Noire comment travailler na biso est-ce que roti kabina filé un jour to ozana na bina filé po bina filé finga te to boy lelo so longwe ozu micro bandio démarrer donc au boss na bien maman bo passer na bina filé te vraiment nako pesa merci nako senga merci et père full boss na ndenga longolinga place nazalaki ti akomsanga awa vraiment nazana e vraiment ata mabe yango ezalaka na mokili vraiment bato baotala miso ya bato emona yo bato baotalaka ngai
bato batala donc miso komona donc naza vraiment kunate vraiment kunate naza na travail donc simple musicien oui bavoix nini nasalaka bavoix nyonso eza oyinde mwa nini akapela nakoma ekakte kokende na yo ezangi sentiment nalingi te se retire arnaud de nguma nalingi nde tozala lokola sheri yeyeye yo moto meisaka nganga na yo nalingaka te osilikaka sheri fulbose simanga motema na ngai ekomi egie nalingaka yo arnaud wambi na ngai yo merci. Merci. Mbote na bata Brazzaville, Bichu Bernard de 3T, na pesi mbote epai ya vient na ngai Brice Bafana Brice. Merci. Merci héritier mvula wana ucholanda babi bina filé vient na golf kizola dégâts matériels babi vie wa saka petit na ya zalaka tokomo keda na suka émission na biso full boss. Bien habillé. Merci ndama. Tokoko e balelo bete sous ba grand fini poto moni en servette mais basket ana isa c'est foloba. Bilamba bato bana parce que tele photo e baté biso liyo to epi ko la ta babate de photo le ba cameraman salelanga musala po babi basket en tout cas boziwa to nala ta babate neni nala ta tout nala ta ya chinois pe nala ta ka Europe pe nala ta mais je te dis nala ta rappel biloko ya Chine eza bien nala bato bakabela ngamo pe ya biloko suna sepela ngo ya Chine na sombi pona lata na be la biloko na soma ngo na Turquie ana kenda Turquie na biloko na pena lata ya basket na biloko pe ya Europe ndeti na bato batindela nga biloko ya Europe la Megan Nepucha la femme selon le cœur de son mari yatindela nga trop biloko à France et Olga atindela nga biloko belé na France et na kitata usine à Bruxelles atindela nga biloko belé ya Bruxelles oui bien kitata usine à Bruxelles deux fois té ko baka basket na tanga bato batindela nga ya poto té basket no te baiza ya demi collection 2019-20 tonde ni cameraman salela nga jana to benda ngoti babela mystique quand Luca atindela nga bilamba Cherry Bouda atindela nga bilamba Boucline mobima na Molenbeek na Belgique batindela nga bilamba Arnaud de Nguma atsombela nga ba montre ndeti montre o yana ka ya kinya mais ya moi kitoko na hotel o mon ntumsusu amona ma lokwa bina filet seke utika apotote yana ya kin donc ngana la ta tout na lia rapé tout basket na collection on a basket hein baby cameraman sala installa yana on a basket pas ni ko babi pamela o santi bina filet nga kima babi tokomi na suka te tokabona mwa liloba suka bambote na mwa mouvement programme en mouvement merci na bato nyonso batali biso merci na bato nyonso bazotélécharge banzembo na nga ba DJ nyonso surtout bana moto nyonso nzambe na nga pambola bino bawewa na biso bana moto ya partout moni eza cité verte olinga sangwa cité verte bata tchango pe baila bato ya lema ya limité donc c'est la première on dirait la malali biso rumba ba rumba pene kota na wewa parce que bango ba bato ba musique na bango ba décaler on moni déjà ba grâce nzamba sala et pas bana na en tout cas merci na ba frère na nga ba DJ nyonso na ba wewa ndenge bazo aider na promotion donc bazo contribuer vraiment à carrière na nzamba pambola bango puis merci na ndenge bo sala ki na biope na équipe technique mobimane bozwa ki tant na bino ya talanga nzambe na nga pambola bino et pour na programme le 24 orchestre na ngezo longwakin pour Angola to ça na deux concerts on a Luanda avec les producteurs les plus fashion et les plus sérieux Paulo Tudil mo saraba Kofi ba Ferry ba Héritier ba Maestro Fabregas biso le loi comme be tsapenga donc c'est que na comme moi parmi les grands moi petit mobi poria ba comme tanga et puis ça moi bien donc moni eza te ya ngola mo beke ba master no basangani te to bengi sabi na filete eza Paulo Tudilu non ba bazo comprendre ngai moko na rolonga kin le 26 donc dans l'aéroport wana à partir
20h 19h comme ça tout balinga bina filé ba ya manga na aéroport na biso ya Angola le 26 na zawana on beta deux concerts le 2 novembre na le 9 novembre après le 26 décembre on voyage ngamoko no bana tu ya boma bozelanga na ya boma na yo zo mukanda na boma donc qui voyage mo ya boma pona zo mukanda ni mukanda babo on est résidence mukanda résidence wana novembre donc on voyage le 23 orchestre voyage le 23 octobre tu vois ngamoko on voyage le 26 octobre concert le 2 na le 9 novembre. Après le 26 décembre, on a des boma pour na que je mukanda na boma. Donc bana tu ya boma. Non qui matin on s'arrête na salle liboso. Suspect boma. Nena yaki liboso elle chela. Sirki on est ba chela. Chela. State tewana. Nena salle ga liboso ne balobaki ondana ozonga ta oteka baka. Tu peux dans Sarabo non qui boma, non Sarah 10 jours na boma. Na boma. On est state. Est-ce que non bien donc muta boma na posa za na mukanda te. Na boma mukanda te. Na boma mukanda ta par carte de lecteur pour na tambola. Ta bigo na bola na ba pièce d'identité te. Ozelo après boma. Na muta bakongo na posa ka pe mikanda na biso ba bakongo kuna. Na Sarah 10 jours. Donc bana boma bazelanga bien na lo baboy Landry Fouti la nzambaka luka direct de Belgique aib mam na soloba to kutana na boma Joyce Tumba taille S Pamela obaxelanga komoni mubuana Maoa musunani kama golf kizola dégâts matériels oba yemena na wenga muzika mezome ye cameraman ok zana banana pas grand prêtre golf kizola vient biso et vient biso banga moyo on dirait vient biso golf kizola dégâts matériels après ce que tu héritier voula wa braza poto peka mais yo boire ta bon maté yo wa ta bon maté plus 33 vient na golf kizola na boma na bango te okoki po pesa ngati bon négligé ba ta boma okoki po pesa ngam ta boma na boake sans problème so pesa ngam ta boma otika la longwa te pesa ngam ta boma ta moko full boss pesa ngam ta boma na pesa Francine Mikoko balobi salara ndenge zalara babi petina asala ne akasa ndenge zarati kasi boma na Kinshasa sa siko ndenge zalara full boss alobi Billy Carter nzamba pambola bino ndenge boya kotala biso et puis na pesi mbote na charisme et puis na pesi mbote na maître nanga Chubu maître Boga ba petit ba ko lela Élysée Mokonzi anga sa silikela bino OK Élysée Mokonzi pembeza option to ya kutane na boma boye to mona option merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Le bébé exceptionnel du monde, le bébé de papa. Ephraim et Miradi, ba bébé à papa. Ephraim dit à papa, Kitoko. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à Billy Carter, Babi, à Zalaka, Wana, ma caméra. Sans oublier, je dis merci à toi, mon boss, maître John, moté ma maman Micheline, bosso, Yalinga Moussala de Belé. Sans oublier Balobi, golf kizola dégâts matériels, venanga kat. Sans oublier à toi, héritier Mvoula, Babi, Bozalaka, Wana, pour nous soutenir. Sans oublier ma copine Pamela, Babi, qui est camarade de Moukie, Tozane Pamela Mvoula, sans oublier Élysée Mokonzi, Babi, moi ça pembe, Azalaka, Wana Nabiso, sans oublier Babi, Pamela Baoa, Pamela. Tozalaka na yo ngana bino tokuta na numéro sika ba gros bisous babi na leona na Gucci dans leona tambola na Gucci Lucien Gucci babi en tout cas au leka puis dollar et l'euro pamba merci ngana bino tokuta na émission sika bye bisous.